bato balukaka basimba kisi me nga moni soda ke simba kisi po batinda ke guerre asimba kisi anginda te make simba kisi po ake guerre nga pa pesa kisi te apesi tanga apesi kisi wana olasikokisa banorme bapesaka bauna toyebi te akokisi te akomi mpe na arme na bango bapesi mpe tenim nyonso ese bon omata avion lobi. Oui, apport na yo na jeunesse congolaise lelo na katia théâtre. C'est quoi? Qu'est-ce que tu apportes? Na bateau bazoye ko la marmasika lelo. Mais d'abord Congo promo, est-ce qu'il y a un fané? Ah, Ralph Ngindu, est-ce qu'il y a un fané? Est-ce qu'il y a un fané? Pierre, avec l'ingénieur des ingénieurs, l'ingéniosité où ils en ont dans mon athée. Il faut sentir la caméra. Il y a caméra et caméra, il y a image et image. Ralph Ngindu, qui tombe dans la pierre. Congo promo. What a plus, what another boss life. Find out the best African news on www.chanson.tv.net. Congo promo, le meilleur du meilleur. Bienvenue à ce nouveau numéro d'En Savoir Plus, tel que je vous ai dit. En Savoir Plus, on le fera dans tout le domaine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vient pour en découvrir plus auprès des comédiens. Donc nous sommes à la foire internationale, précisément à la place New Oasis Bikapi, et c'est là que nous venons pour nous entretenir avec l'artiste comédien Ladi Essobé. C'est le président du groupe Liz Boy, et bien sûr qu'avec Ladi Essobé on va s'entretenir par rapport à beaucoup de sujets, c'est-à-dire qu'il a été arrêté à un moment donné, et ensuite c'était avec Fiston Saïsaï qui était aussi arrêté, et justement le départ qui a eu lieu au sein de ce groupe Liz Boy Fondation du phénomène Ladi Essobé. Et pourquoi pas essayer d'en savoir plus concernant cette nouvelle pièce qu'il a déjà lancée et sur le marché, et donc c'est-à-dire la pièce 207. Mais aussi je veux vous dire un grand merci vous tous qui avez eu l'occasion de consulter la page net www.congopromotv5.com avec Ralph Ngindu. Donc on est ensemble toujours avec l'idéologie de contrôle, on contrôle tout, donc on contrôlera tous les domaines, et bien sûr que système toujours il y a solo là, bas solo là. Donc suivez-moi pour cet entretien avec Ladi Essobé qui est d'ailleurs en plein répétition concernant sa nouvelle pièce 207, et moi je vous retrouve juste après pour la suite de cette émission. Oui, comme je disais tout à l'heure, que merci encore une fois de plus de nous joindre sur cette page www.congopromotv5.com avec Ralph Ngindu. Et bien sûr, merci, un grand merci à lui, et encore une fois de plus à vous tous qui êtes branchés là-dessus. Alors, en guise de rappel, je veux vous signaler que nous sommes avec l'acteur de la comédie. Lui, il s'appelle le phénomène Ladi Essobé. Donc, c'est-à-dire qu'il a eu aussi à faire vraiment du buzz à l'étranger, partout dans le monde où vous nous suivez. Vous connaissez, vous savez de quoi il est capable. Alors le président phénomène Ladi Essobé et Bambo Tenayo d'abord. Ouais, Naza qui toko Magali ici. Mais non, on avec force, hein. Magali ici. Na megana osa na pese na bande gonyo surtout bazolanda ba internaute. Oui. Talaka mondo ça plus internet ndezo sa ba makambu. Oui. Donc alors mutu il faut kota po azopena donc ba news ya star nyon surtout o ya rana besoin. Oui. Siko yo talaka lelo avec Magali Sissi. To pesi lelo siko to pesa na Magali Sissi. Ah oui, to so na kata en savoir plus, ndenge en savoir plus ils allaient tranche moko et le belaka kaka artiste té. Voilà. Ba politicien et le belaka ba docteur et le belaka pasteur et le belaka ba sportif, donc et le belaka ba nyon surtout ba terrain, donc pour dire que na différents domaines. Alors Ladi Essobé tozonga moké na sima parce que le te kozoyo c'est vrai que c'était pas brusque, mais tu y a qui tosola qui il fallait to kutana, mais tu kokanga en pleine répétition tout le monde que ça là et zo sala mandenge sengeli. Mais pour to kota maman te na kati ya pièce oyo balobi 207 tozozonga moké na sima pour permettre à ce que Ladi Essobé ameka ko rappeler ameka moké ko beta c'était na likamo etalaki à l'époque Ladi Essobé nga la zongi na yo na question à l'époque et ça dit en tout cas ba nemo eleki bakanga ka Ladi Essobé akota vraiment makala akota kumba. Alors Ladi Essobé il a le micro avec lui, s'il pourra essayer d'éclaircir un peu. Hein? C'est vrai qu'il a vraiment peiné, mais Aïb Sabi Société en guise de quoi? C'était par rapport à quoi? Histoire en Ozakanine. Mais Magastar, oui.
Bamambo déjà si tu bêta masolo nango déjà si le cas. Oui, non, savoir vous plus comprenez. Nous surtout ça parce que nous surtout ça parce que ba succès biso to lukaka ba monde to lukaka to ibana. Oui. Donc yango ka rende sala bongo. Mais ezaka ba bamambo moko sala ba tu passe. Oui. Pour to yebi ba Michael Jackson, ba grand star à monde avant ba kufa personnel. Alors lelo biso ba phénomène isobe tukuta na ba makamboana. Oui. Moi bolondo yo ebika ndenge zalaka. Mais nga ndenge na yebi na ndenge na comprendre moi muke. Tina la mona muke ndina koli ba grand poète mingi ba star mingi. Ba kota bango ba boloko. Mingi za ya lokuta. Peut-être mingi alaka pona ba kombo. Nazo plaider pona bango te. Nazo part na bango te na bana personnellement voilà. Mais nazo sayo personnellement la die so bezaka ba succès na ko sa musa na ye peut-être yaika pona ko déstabiliser ko bebisa moi mke image lelo tanga ba kanganga ba kize ba bi viol qui aurait cru que nani akoko croire na baton wana que ça qui lokuta mais et après batu ba yo comprendre que ba événement bo bilé za nango ya lokuta mais ba temps aussi ko nga ba betenga mukwetenge et siko ke ba yebiso ke ozo voir ba temps mukwetenge pena ya phénomène est difficile pour mutaza la convaincre que ça lokuta c'est ça mais lelo batu ba yo comprendre que ba makamba bo esoke ye photo landelango bien to comme moni komi baje mais nga na yebisaka batu déjà na temps wana ke ya ki baje d'accord mais lelo yo mokili pesi raison nzamba pesi raison en tout cas merci la die sobe wana ezaki par rapport à yo mais ensuite ba yeko kanga pe lisusu fiston ça et pour na kokotsa na kati makambo ngote mais justement na koloba en tant que la die sobe azali acteur o penza asala combo ebele na kati ya comédie et ensuite aleki na makambo ngo et moninga na lisusu frère na ye parce que je dirais c'est un frère puisque moi je le connais bien aussi asa frère o ezaki fiston ça ayeko ko lisusu na makambo c'est vrai qu'on parle peut-être des trucs ce sont des arguments comme ça ou peut-être des actes justifiés et comme il se doit et puis tout le monde a que frère nabiso bazana bango na raison alors yebisanga en tant que moto azali ndeti paka na masola comédie lelo oyo la die so bazo binisa acteur ebele aujourd'hui j'ai trouvé millions donc plusieurs artistes o baye bazo sala ba misana bango awa na kati ya groupe Lisboy sikoyo bango bazotambola modèle nini bakotambola modèle ni esengeli ba se comporter comment pour que lobby ba mensonge ya ba genre wana ou bien ba mbeba et koka kokomela bango il y a un conseil de la part de la dit qui impère pour ces personnes là d'abord on a fait ça conseil na mokili mobima o ba olandanga oui donc tozo condamner déjà acte wana ya violence viol ezamabi alors mutu oyo asali viol azo mérité bakangai. Oui. Moi je suis pas là pour na banda ko côté la teke na bando condamner non. Eza loi ikwea o ezo condamner ceux qui mutu a koyi na violence ba ko arrêter. Mais sauf que ba kamingi pe ya viol o tozo kaka bakanyi mutu na viol mingi pe eza lokuta. Oui. Soko zaki mwana mobali mama na ngana yebiso lo moko na nga peso peka conseil faut zamaye. Kotambola pene kenge po bakola to pena nzoto boyebi pe likambo te et comme lui aussi ko yopo o molo ba pena ke nga magali ikomeli nga mais likambo soko ezuyo tende ba libanga lizui ndeke chakuko sekati alors tant biso ba beta biso ba biloko ngo ebele tant susu ba sepela kapi mais lelo na mutu asepela ka akomi maele tous en ont pe kenga parce que na pe mutu na faut pas pe boyiko kwelanga ozo mona na bakonzi na biso oyo batika ka la die sobe o batika ki frère na nga Feston sai bakonzi ba bazuzi na lingala na français ba juge donc ça dit baza mayele za musate ke ngai mutu na chabango to baloti bango te batangeli yango classe ayebi ke soki na poso question so na sambisi yo sambi boy soko za na raison te na okang ayebi ne bakanga batu ayebi ne batika batu alors quand le quoi ya viol mutu a violé ça vrai à cause ça la ba mikolo tam susu une semaine 2 semaines 2 mois na ninte ba condamné alors ti batika biso to la kisate ke bandeko basambisa biso ba yebi osambisa te
basambisa dossier bamona ke eza ba viol ya lokuta ndepe batika biso. Réponse yango wana. Oui. C'est ça. Merci beaucoup. Le président Ladi Esobé, lui on l'appelle le phénomène, hein, pour les intimes et tout. Tu bien un phénomène parce qu'il y a zappé mutaba idéologie, mutaba stratégie. Alors phénomène Ladi Esobé na kati ya Lisboa ilelo ba départ et pesa mimbula. C'est-à-dire, c'est vrai qu'un enfant grandit. Moi, je le rappelle, oui, papa n'a commis aucun. Mais dernièrement, ça fait quelques années, tout le monde a écrit, papa arrive à Kendaka, écrit à Mars, à Kendaka, écrit à Oxygène. Oui, José de Londres. C'est le frère Nayo. Azalaka toujours frère. Tilelo. Ouais. Tobo yangote. Mais alors, leur donc, biso moto a na terme moto loba qui mange lui qui mange moi. Donc il est yo. Alors les lo le sous. Mais yo yebit. Nana de Londres tozan nenge yo zana Viviane. Oui. Viviane qui a kasili banga. Mais oui. Ah oui, kin parade. Alors phénomène et sobeto zongi na kati ya mouton na biso de balba revenant à l'autre mouton, c'est-à-dire les loto comme on a sous départ ya samba. Alors la dit sobé pour toi bana oyo kolisi, hein, pour ne pas compter pour ne pas compter de Londres mais to beta masolo ya peut-être ba oxygène les loto moni sous samba ou ba benga manioko frites accueilli. Alors, d'abord, c'était dû à quoi? Et en plus, tu es quand même parce que le président a papa. Mais on expliqué d'abord déjà, tu as vu sur la télévision. Oui. Bakamo a souba maramba départ. Bakamo a oui, là c'est vrai. Mais du moins, le pourquoi. Bah oui, le pourquoi. Oui. Mais là, il y a le badelo mo Bakamo a souba départ. Parce que départ, comment le quoi? Au moins déjà, on a 12 ans. On a sali groupe 12 ans. Bah 12 ans, tout ça, le quoi, on a samba ensemble. Le lot après 12e année, na sera accueilli. Et ça normal déjà. Oui. Et il y a normal. Na niveau ya mutumo boya sali 12 ans, azo évoluer place moko. Sera le moins même 10 ans. Te monotonie même pas, coûte même monotonité. Mais déjà so tali na biso na culture na biso africain. Et ça passe déjà, faut mutoza déjà a dépassé 5 ans qu'on a place mon amour. Tant muta beti déjà 10 ans, 12 ans. À sali départ pendant déjà na mon angweza normal oui ta tête te couper sango image mususu biso ne to koka ko supporter te bozayo ko évoluer ensemble na mutu akei to koka ngoti to mona lokwa neti batu so baze sika fo bazala kaka libela na libela non séparation ya sens ya malamu ezala nango on comprend nga déjà pendant nga na ko accepter 12 ans au samba ça na groupe akende asala o akoiko ça pendant nga déjà ça normal. Oui. Mais c'était en guise de quoi? C'était par rapport à quoi que yépi à le bible? De préférence que zala faut solana ye parce que par raison plus yem tayebi nga loba na ngelo côté tozaki na comme tozaki subitement na monique nouvelle et qui na télévision samba il a quitté le groupe Lisboy, il a créé son propre groupe donc na monaki ngo eza nango pe mabeti mais mabe moka na condamné moi mke parce que approcher kingate to sola nae na yoba le pourquoi peut-être na yaki pe na moi ba idée asuka to matière asuka na koka opesa na donc c'est ça oh tu etikali eza normal donc na sens wana. Oui, mais phénomène, et c'est vrai que c'est normal, c'est vrai qu'un enfant qui grandit, alors il décide de s'en aller et d'aller aussi faire un autre foyer et tout. Mais Ndenge Fondation Lisboy, Batousi Bamesana Kota la dit Sobé, Pemeni Yabana Wanato Bananae, Pemeni Yaye, et ça déclenche rien et diminuer le côté et rajouter le côté et ça dit absence, je sais pas. Oso comprendre ba idée nanga, je crois que tu n'as d'abord que sous-estimé parce que ça m'a 12 ans avec moi, azam image nanga azam mwana oyo ngana sali. Donc ça dit un vrai papa tant ou aboti mwana bokolier pendant 12 ans, c'est que moi na zana batiki mususu ya papa na ye, azali na ba comportement mususu ya papa na ye, azana formation ya papa. Alors maintenant na ya olobaka ke eloko moko esalamité ezate, ezalo kwa ngamoko na ignorer produit nanga oyo ngamoko na créaki. On comprend. Donc ça dit pour créer produit le quoi samba donc ça dit na bimisaki maele belé. Alors on a lobby que mutu le quoi samba sali départ na groupe vu des até loko ezate eza le quoi net ngai moko na za incapable na sala ki le côté panaï. Alors un artiste comme samba aza mutu oyo toko remplacer teka na lisolo mbamo boy. Ah ouais loko ezate non. Oui, d'abord kozalaye samba aza moko kaka ami baleta zakai. Biso déjà tozaneti. On comprend. Tozaneti. Ye samba pas ça ana samba. Mais biso tozangi.
On comprend. Donc ça dit, ils ont déjà absence mokoboye, ils ont remarquable. Samba qui na liste boy, il a quitté. Peut-être hein, tu commis pièce. Peine à yebi que son a commis pièce nanga, na pesi rôle a oboyate. A oboyate no, tena makasi na kezwai. On comprend. Donc vous gardez des relations bien. Azamwa nanga. Azamwa nanga. C'est ça. Donc tu as bien et le comment te ko déranger. Même quand tu samba, attendez baloba batom kilvaye baninga ba baby say. Nandimita ondima bango akosa bango kana yoki. Alors bazanga ba oxygène on a tout. Bazaba nanga bazanga yi. Bane belé ba micho tout le monde. Alors on a ça force on a travaillé na mutu na commissaire kinga. Voilà. Donc c'est vraiment un vrai père, là il faudrait le souligner parce que aujourd'hui Phénomène, l'a dit Esobé, il reconnaît au moins la présence et de ses fils qui sont plus et également tout ce qu'il a investi en eux. Alors il reconnaît, c'est un bon papa. Là moi-même je l'encourage là-dessus. Alors Phénomène, tout côté la masolo, tu as penza Lisboy, tu es en plein tournage, tu as préparé, tu continuer à idéologie Bobandaki. 207 et ali pièce oyo lelo et zo la pena carton nango parce que c'est vrai là ce qu'il a dit Esobé ata beti ne maboko pemeli mais soki ye atie loko na na kati bota la plan oyo bomoni plan oyo te bana ki bino moko boyebi bana ki ni mame bana kusa ceci cela patati patata nanani nanana toyoka ngotro biso so moni netinga na lobi kutuna likamba 207 mais yo 207 ezo cartonné et ça linga plaisir et ça linga balobi bino bato média bato presse hein banani bino tout journaliste chroniqueur banan tout il faut vous avant tout soit interview na artiste au quotidien nos sali ba contrôle ya ba mamutu moni kutu yo yelinga lisolo de 57 ngana kokon di maté ke yebi ke to sa pièce sur un titre de 57 pour animité ngam na za katakina et ça linga plaisir et là qui c'est que Magali Sisi aza vraiment na déontologie et puis à respecter à Moussana. Merci, mais ceux qui bien, il faut toujours tout souligner. Là, c'est vraiment c'est clair. Alors là, dit Esobé Sangaï, le grand message, parce que là, ils ont un épisode où ils formé malé bozo kangango pour que et comme Atina souka épisode dans mais le message vraiment mère oh yo linga kopé ça oh bino bolingi groupe nyo so Lisboy oh il y a Phénomène l'a dit Esobé alinga kopé ça message à makasi wana les alignés. Message à makasi ali déjà boyebi tina bisu nga mutolo kwa nga l'a dit Esobé naza footballeur te. La dit Esobé oui peut-être beaucoup zo nga na moi musique muke parce que musique na théâtre tozota mona moi nzela moko mais musala nga naza artiste comédien na musala nga na yebi ya kosa théâtre o nga na yekoli o na botami na ngona makila parce que na botami na okate na ko botama na ko yekola na musala lelo na komi ko pesa ko former batu nango donc ça dit na ba produit yanga na ngamoko na kotika jamais ko ça la bino iloko moko ya papa punya ya pamba izanga sens bobanda rozwa toujours ba théâtre kitoko bobando sepela toujours na musala o la dit Esobé ayebi donc sokinga pona théâtre bino pona otalanga bobando sepela ka toujours Baba nako sepela toujours mais alors olinko lo bana mo likamni na kata 207 des ali esprit des morts obiso do na kata kin awa tozo te ya batu tozo te ya parce que moni lelo nakala moi ba différence à makambo belé ezali kota nakala ba mama na lisoto bana mona baba no lengele loko lokwa libala ezaki lokwa ba moseka donc moi c'est moseka azo mériter libala on se comprend ça les mériter waza no vierge bon moi si kaka et puis moi si kitoko donc ça dit tant tozo ba déjà tant tozo ba déjà moi si moseka donc ça dit moi zo akoli na no mingite donc batu ba no bala na bango même avant nakala batu bano bala avant et en plus batu bano mona net ka izana ba tamoko boy ba age mo so mutakokisa mo net mabala esila mais lelo au mona mwana mwasi azana 25 ans 26 ans azo ba ke nazana ngananu tika na profiter na sana ngananu na sana ngana makambu nazana ngananu okete mwasi za wa mobilité mwasi comprendre ka koliso to comme na ba novembre ndako moyo bake année ezosile seke na barisi mbula ko ozo comprendre ntoka tokolaka 10 jours au jour tokolaka mikolo nyonso alors
lelo moi si libala pezo ya eye nango mais ye mo walobi ke na lingi nanga libala te botika nga nazana nga na ntomo nango lelo mais nakala libala ya la qu'il faut au côté lango ba veiller de prière ba jeûne de prière au bouke lango mabolongo ba miracle fait ça ba délivrance mais lelo mabalango oto bando lukana kana na passe zo nango ba jeûne ba komi na bango susu ko boya na bango mabala bazo mona neti soka a côté na libala akangi nzoto akomi limité à sala nenan alors na moment oyo ya bando lukasko libala ezo ya sute nzoka kokola ezako bata manakati azokola yazo sa semblant azoboyo kola kananko mais yazokola na kati mazoboyo kola nanko alors sikoyo tellement boyi kokola pe e kokio sipote ko bata mate kokola bimi pou luka libala komi passe ozomona ba mate ya bongo bato balo basiko to théâtre tozo yebisa batu tozo conscientiser batu alors il faut boye ba ke viwana okomisa nzoto no lokolo zo bula 207 obimi na tongo na poko ya na versement et en plus 207 ezabishi moko tango ebimi eyebi client romemate c'est ça ezo memaka tout ezo kongola nyos donc ezape batu musupe omona ya bimi na nzele oke wapi ayebi pa ya keti ayebi pa ya keti oyeba ka pa ya uti soka zongi voilà il déjà 207 donc c'est vraiment les conseils en vue des femmes hein. Alors, président la DSOB, je crois que c'est un message clé. Et pour la. Pièce au soukate, ma petite napoto. N'avait qu'à mater kaman. Bon, déjà ma banque a mis aux anakati. Et en plus, mon tuto ligne photo boire un akati à 207 une version mikili. Benga déjà. Donc, ma mater kaman déjà barozala badjoma tamasikini. José de Londres kutu don yo. Libanga na yo ezalaka déjà libela. Donc yo tout temps ba moni libanga na yo. Ba papi michopo. Ba masse belé. Il y a un théâtre, donc tout ça, je suis un image alors, la DSOB, je crois que Awa, vous allez vraiment, il y a place New Oasis Bikapi, il y a foire internationale. La Dynamoni, en tout cas, plus de 100 artistes. En tout cas, plus de 100 artistes. Quand je dis, je souligne, plus de 100 artistes. Donc, Bassi et Longo Nami Bali, phénomène la DSOB, en tant que papa. Je crois que c'est quand même trop, mais au kokarako gérer bango ndenge nini makam tozolo ba tongo me dit pourquoi il y a solo ba soigner surtout ba tangela ngo ba classe na ina to misusu bozo yekola ka na kati ya Lisboy et pas il y a phénomène la DSOB essaye de nous en parler un peu. Merci Magali ici pour la parole. Alors pour le website déjà que moni biso ba la DSOB vraiment bolanda na bino teka ke poto lo ba to sa ba geste to tiki ba lox boye moko ba persa moi wa persing moi ni tout ça non mitu ezali mitu eza Magali ici ngai na lo ba elo moko théâtre oyo la DSOB azo sa lelo eza théâtre oyo ko tikala to so garder image ya théâtre kufati to zotala ba groupe salongo to bana otala ba minzoto wela to bana otala ba théâtre ya nini ba les intrigants to bana otala ba théâtre ya Ikiri Maloba to bana otala ba théâtre ya ba oya sali na biso ya nini moto na moto bongisa Ikiri Maloba wa non to bana otala ba théâtre wana nyoso to à l'époque to bana otala ba théâtre belé ba groupe Lafayette Lisano to bana otala ba groupe Maboke Ngalema to bana alors biso so lelo to commence théâtre to zui groupe to bana otala ngoti tango biso to bana otala théâtre batu wana nyonso tu basa théâtre aventure te basa théâtre solo po moni na tango wana soki oza omoni neti ba joueur ba beta na poto so oza joueur moko oza compétiteur to obeta te ndenge théâtre kale ki soko oza artiste te o jouer te mais lelo ba parvenir ebele ba kota na monde alors il faut te protéger théâtre parce que so te protéger théâtre te lobi théâtre e ko kufa nango théâtre comme aka évangile selon président po ba président ba koma na bango ebele ah oui mutu oyo azana ye asali mois 2 mois akasali groupe azui pe batu. Allez, bino, po bana na eti, papa na biso. Allez, théâtre zaraboy, ko pesa mukongote, soki balobi seka, soki balobi lelal, et comme on a évangile mobu, koko sabatu na théâtre. Alors, car biso toza encore, il faut te protéger théâtre. Bano obiso tozo joie, tozo formé, ba on te en formation, il y a théâtre, pour lobby ba côté le melaba o ba oya na le côté théâtre.
yango bozo mona batunde ngwana mutu tango aye abeti to comprendre que formation ya bezo pesa mawa akotika la wana akotikala eza lokwa ba église eza ebele mais eza pe na ba église o bazo prêcher Dieu na ndenge ya vérité. C'est ça. Donc la dit Esobe yo mo la rezo ba makambo to formé ba théâtre ba comédien na biso moko, c'est-à-dire la dit Esobe abota manango comme inné ou bien il a eu à passer la bande d'école quelque part pour appuyer manango. Théâtre pour la dit Esobe ça inné ina. Inné ina donc c'est que na botami ko botama wana to ko expliquer mu konsusu botam to lo baka kenga na botami nango oui tozana eloko moko boye on nzamba takati na biso il faut ebima. Okay. Mais ekoki ko pekisate ouais c'est un don mais ekoki ko pekisate mutu faut apprendre on s'en prend koko lisamayele pona ko canaliser eloko yoza nango si ozomona orientation c'est ça c'est ça donc c'est ça bato ya ka te ke aussi formation mon côté oyemba manga na botama na théâtre oui o botama nango mais alors au comme place moko o leki na interview ba yebisi o définir biso théâtre wana ba botama nango définition théâtre o botama on te faut ba apprendre il faut en apprendre oui on s'en prend ba ko yebisa yo betela biso muke histoire ya théâtre théâtre eza créé wapi ti lelo to comme sala boy théâtre banana 40e siècle théâtre boy nyoso tout faut ba formation ba apprendre alors théorie faut apprendre. Voilà, ça a raison pour pratiquer la calme. Mais c'est ça. Alors, la vie est sauvée, donc je crois que Balagnos to Bazali, soit formation à bien. Mais aujourd'hui, la vie est sauvée, aux en a commonayo, renommé Zali. La vie est sauvée parmi les grands comédiens. Oh, il y a Kinshasa, tout ça na Bango. Et la vie est sauvée, les autres Vandi Boé, n'engé ba nomination, ça la makanangonga nyoso. C'est vrai qu'après, gouvernement, boye les cas gouvernement, ils ont la vie est sauvée balobi, comment peut-être, soit ministre, mais encadreur, moko, il y a jeunesse, il y a culture, mais précisément de la comédie. La Dio Kolinga Masolongo et Salamandengini parce que c'est vrai qu'il y a quand même du désordre aussi hein. Beaucoup de monde a pensé qu'il y a un ministre qui culture et des artistes. Mais bon, il y a un ministre a aussi une production de moto boom. C'est-à-dire bon, il y a que bah le ministre qui est na réunion kuna ya batouani. Bah il y a un ministre a joué na kuna na zo. Ah donc tu peux pas arrêter avec ce que tu fais. Alors moi je suis né artiste. Na kotika la artiste. TV nanga mobimba ata balobi ba bandela mokili na olinga nazaka artiste et puis so batuninga artiste ni na lobaka esobe wana ka wana ka esobe kaka ata ba bandeli yango 10 000 fois identité ne kaka mais pour nga netinga na Zambina ate pwani yanga boy pwani ata ne États-Unis na zate esobe to ane kana Congo mais formé ko bakota kota na kosi formé bakota kota ko ata na formé na cause formé mais ba uzaba image nanga mais ba uzangati ponga na aka moko basala isobe la di esobe nzongo makiese la di esobe le roi du rire number 1 number nazaka ngamoko atale kinanga tabana nanga bangate ngai nazanga mo donc na lo bana mukilo yo so nzamba benginga na sili donc na keka paradis bo bando paradis li felote paradis kaka ngali fe lukani kuna ngala na contrat na ba solo bato basala oyo kendela na paye billet na sanga pe visite. Alors phénomène to comme ki na suka mais apport ni yo apportera vraiment Caleb na jeunesse Caleb Nsoni bozo ka vient bino ndenge azo pesa coup ozo point donc petit nanga Bodrin Nzongo futur mikiliste makameza na nzela kala ozo kele kuna barata Nzongo ba Didier Nzongo ba ozela yo ba mama Pauline Nzongo ma ministre abia ko yamba yo na Titanic na Château Rouge petit pondo limbondo petit rodame pondo limbondo na mikungu mama ministre Pauline Nzongo mama ministre santé mama Leki Odette Nzongo ya yo yangwana Aina Nzongo BBC Nzongo Laetitia Nzongo bino nyoso tu Edi Mokekola donc bon frère Emel alias kina ba poto zonga batu bazanga ngana lingi la di aibisa biso parce que donc na suka oyebisa biso apport na yo na jeunesse congolaise lelo na kati ya théâtre c'est quoi qu'est-ce que tu apportes na bato bazoye ko la marmasika lelo mais d'abord moi je suis déjà modèle. Naza déjà modèle oyo lelo bato belé baza
envisager par exemple ko luka kozala lokola esobe naza déjà modèle et en plus à part on a biso tozo ko apporter na jeunesse congolaise awa donc ça dit au moni déjà ba jeune belé ou toza na bango tozo ko encadrer bango alors tant tozo sangisa ba jeune ndengwana toza déjà ko doser bato parce que na ba jeune belé petit mususu musala ezate nini yate akoko t'exprime mabe akomo kale bato na bakwa mais tant déjà opesi kombo alors akomi so koyoka soni naza artiste bakozwanga na bêtise te akoswana na quartier te bande ko basi akoswana te tangu mutu akomotamba de na contrôle donc nyonso to wana eza rapport oyo biso toza ko apporter na kati ya culture na biso na jeunesse on s'en comprend donc mingi ya kolobeza mais to pesa ka moi ben ndisi wana mike po bato muso babe o ata lobité azana mingi ya osa. Donc, oui, alors on est vraiment à la fin de cette émission. On savoir plus, l'a dit Esobé le phénomène. Un message dernier, je crois que moi, message moko, parce que là, 207 bateaux continue Kolanango, population na poto, parce que c'est partout dans le monde qu'on nous suit, donc depuis les États-Unis et qu'on sort à Paris et dans la Belgique et qu'on sort bateau la Nabiso Penza. L'a dit Esobé, asa acteur, il y a comédie, donc à Salamingi, il y a Kinshasa Oyo, Nao Etali Penza, du rire. Alors, particularité Nayo et Zanini, et puis tu vas nous lancer le dernier message et ça va te profiter de faire tes dédicaces tout Bazolandao dans le monde entier. Alors, nous avons déjà deux branches. Nous avons une branche à tragédie, nous avons une branche à comédie. Tragédie, nous avons tout. Mais comédie, nous avons les rois. Nous avons un mystère Seattle. Bazat danger, pour Seattle, là, na nenga comédie toze belé na ba massa ba vidéo non non tu vas et tu fais non comédien a s'inspiraka na nyonso to azomona na mboka to azali na mabele nyonso to aniati eso ko inspirer artiste c'est la raté balongo eloko wana ba oyo ba silaka o ba changeaka job OK a changer job a côté na makamususu mengai naza pa inaza ata naza na sia mai na bandosala siko ba comédie ya bambisi ba monganza ba boayo ba mboto ozo comprendre c'est ça artiste aussi la ndeni donc la particularité na biso yango wana eza déjà biso za ba animateur tragédie comédie donc yango wana na tragédie toza mais comédie ne particularité ozo comprendre donc ngapena va na mboka comédie drapeau penza ba blona penza boy ya kosekisa ba numéro mingi rolobezate na ebi ba Marcelo Capia baza déjà wana oyo a sentir tant tozo travailler ba Marcelo Capia baza ba galore yenga bazali o moni galore yenga ngana mona ke comédien mo lokwa ya nigérien c'est-à-dire comédien mo boye azouara na ba petit ansala comme na formé ndengo wana na modèle wa nigérien et puis non epsi atala ka film wa nigérien to alukela nga elonga comédien et puis aza na forme ba kokana mo amke soka ye epsi nga ka président mona ki na bando formé na balini wana na beta masolo na Marcelo Capia na beta ki masolo oyo na ba Chaleur Kuminga na beta ki petit micho to akanaye boy micho to la akanaye ah oui donc micho comment déjà so amoni ngata na teboy ye mo accompagne ke via lobby wana po batele akendete oni a micho okende attendez la okende attendez la okende ya ko malettre mais ko kelelo te parce que azana na mingi fois je pas nanga pe mingi fois ça la pe ngana ngo besoin ba ange maisha watu ba kokende mais lelo te mais ba koketa mso akene libala akene pe libala bali place ya bien akende mais ba okende te ke auto kenda poto tika mouvement wana mutuloko ange maisha soka bali ministre mais na ebi ke groupe e kozanga bisité oui ba ome bazali ba nora bientôt azoke ba mikili ah oui aroba Angola pour à côté miki yo kanisi awa to président ozanga ta moi elo moi bien atambola nango ozanga te assure et bon petit nanga au médias au meonga hein au meonga déjà gutu na liaka ba 300 msuso e bimenzela na tanga bele la bokilo et sauver on arrive à la fin oui ba petit nanga ba popontati le bogar ya mouvement
Bapupon tati. Bazali. Donc, ils ont ça, ma bien. Le plus beau, c'est quoi? Ngante Mpoui. Phénomène, on est à la fin de l'émission. Alors, le directeur Yves Amala, le couloir directeur Ataï. Oui. Batouana, Bazosa, mouvement Lisboy Fondation Tozé Belé. Nord habité sur Petit Nanga, Wana soldat donc Nord habité sur Abundi Bitumba Makasi, un mouvement Oyo. Papa leader, Wana petit frère Nanga, mon petit frère propre papa leader. Beaucoup découvrir Mikoleko ya petit wana na comédie ya ko saranate. Wana penas ko zola sa comédie za makila. Na bosanité vrai chéri mo boye. Bana poto bo landa. Beaucoup découvrir kaka. Ba olonda ona www. Beaucoup découvrir petit wana. Vrai chéri wana. Comment na Sarah Tavares. Ah mutasika. Ya za mtate ya tete. Sarah za na groupe mo boye. Oh, on a ah, privé, hein? Bah alors, phénomène, tout comme Nasuka, en tout cas. Sarah Tavares. Oui. Ça va, mon Ali. Elle est actrice. À part. Actrice personnelle. Oui. Mais phénomène, toujours Silissa. Elle joue à Kamakas. Oui, toujours Silissa. Moi, je veux te retourner. Oui, moi, je veux te retourner le micro juste après. Mais du moins, dire merci encore à toutes ces personnes-là, depuis le monde entier, qui nous suivent. Et. Bien sûr que oui, Azoseka, bien sûr que sur le www.congopromotv5.com et pas il y a Raphaël Nguindou. Merci beaucoup à Serge Mpiana et pourquoi pas penser aussi à Christian Bateau Bazosa que l'image est vraiment raffinée et voilà que appelez-nous sur le 09 98 66 19 69 juste après l'émission et ça sera concernant vos dédicaces. Alors l'a dit Esobé, ngai nazoti que le micro, osa ba dédicace nayo et ensuite je crois que osa abiso du rire parce que toi tu es un acteur de la comédie. Moi yo na bi ko rappé concepteur ya banzembo. Osa moi biloko nao et ça a plaisir et pas il y a Raphaël Nguindou Ouazali vraiment centre la biso quoi. Et ça la bien www.congopromotv5.com. Merci à toi et à la prochaine et Sobeta le micro. Merci Magali Sisi, la pesi mbote mingi na Jomata Masikini. Jomata Masikini Zolanda phénomène et sobe et puis Mongali Yoji Olivier Lunianga Malubadu Yabino Yango Nezanga raté Didenzongo Mokonjangaba Arata Nzongo oncle José Nzongo Yango wana donc Bola Nzongo Alain Nzongo Junior Nzongo Gelo Nzongo famille Nzongo mobimba na kata mikili ya bino yango wana na bosanité pire mutu nanga susu de makuntima pire mutu de makuntima papi michopo pa ozali petit na biso moko petite sœur propre azana kata Belgique nana mpita yo na kata Belgique aza toujours Lisboy Fondation et puis na obak sali susu mwana moko auto kende kalaming teka na kata groupe Lisboy auto kende États-Unis alors azasko na Chicago mwana biso moko comment nani Shekina Molako azasko na States donc ba pesi to landi sele ba mbote pa azali alors bandi kurisona za betre binu na banana na banzimbu bomandambu kosirisa badite diateza ya muke fufu nyonso ya lelo lia ekokanga mopamba badie ekokanga mopamba fumba soki olambi elali ekomi ngai sokolie na tongo Oshofanga mabe etikaka bendis etikaka bason bariske nangweza Solange Diata na ba Belgique vena biso Nes Makia di papa na Jonathan Diata bao Tina Diata na mobile na Eriki na pesi bango bambote belé masa nanga Gilles Vasimba le garçon propre de la Belgique Gilles Vasimba donc yayo yango wana na pesi bambote belé donc mingi ya olobezate bana poto nyonso tu bozolanda nga ya bino yango wana eserta donc ndenge loba makaka na pesi se ya se mokolo ya la chaleur kuminga bambote bele merci na koloba mingi tena ya koloba likama mokele shola makaba ba pasteur na matake na mutuka to longwe na kama mbele to yako kene jando to bandi pasteur ate ndenge bate akate ate e kometanga babonja abandi kolekesha chaché to mona tango moko chaché yana blocage ya ko mona na te
bato nyonso nana koki kosala biloko boye moninga te tokomi na kabambar cherche limwa tofandi kaka nana kosala boye tokomi na commerce pasteur a chantir awa déjà espoir echali nini ebunge bandeko tokoti commerce tobandi kolanda kaka commerce bokasha chauffeur ayeba weshi na père de pasteur alobi bana nzambe alleluya bato alobi amen abele kambo ya te lokola ngala yalaki joba na tei kobanda na kapela kota kamo mbele tia wana jando pona muto ya shale loko ya shale ashala na lobi kaka boye na boboto nyosho ya nzambe oya kamati shashe wane ya na mbongo ibembe ya mama na ye oyebi rishola yebi shayo batinyosha pasteur lobi pona nina yego baluka tale batalobi shoga yalaki ya tata leke la yoto ya tata kuluto ngako lobali kama malamu ibembe ya mama na yole jojo para que chacha mbote ya ba comportement ba pasteur intérêt sur intérêt la pesi bana poto tu ba mbote sika bazali batu tu o balelanga na mikili partout en Angola partout mission na bino mission bo journaliste boy toujours ouais donc ninga lo bezate masanga igor 2 minutes na mikili na bosante Jonathan Diata, Hans Luzolo, Bangotu, Badiches, Bavenanga José de Londres, Banana Pita, Papa Michopo, grand frère propre, bientôt Bambote, Bantu, toi Mikili, Jelliston Maestro, Nakata Belgique, Bambote Nongwana donc. Alors, ils sont bêtes, la bino andeko. Batwa Luka, Bat Simba Kisme, Nga Moni, Soda ke Simba Kisme, Batinda ke guerre. On Simba Kisangina, Temare Simba Kisme, ke guerre. On pas pesa kisi ta pesi tanga pesi kisi on a la skok ça ba non mais ba pesa ba una to ebita ko kisita akomi pe na armée na bango ba pesi pe tenim nyoso c'est bon o matavion lobi yena tongo ka tongo ngotana bo akrake muta ko milibom soda ko milibom soda liboma na teni maman ko etanta tina victoire na liboma na atala talaka maman soda ka na liboma so soma sul whisky Anyo me ba whisky taka kuta usina libome sangani receveur mo boya na chauffeur ba obika bat ba na mbinza ba ebi mbinza bare banobela bare nzela soda tango ki bona munduka ya bare pone la sini bomma abimisa kaka pa abena victoire pa merci beaucoup donc voyez bien maintenant moi continuer de tirer. Je crois que mon boyo quand même, à Motebele. Congo Promo, est-ce qu'il y a un fané? Ah, Ralphingindu, est-ce qu'il y a un fané? Est-ce qu'il y a un fané? Pierre, avec l'ingénieur des ingénieurs, l'ingéniosité où ils en ont dans mon athée. Il faut sentir la caméra, il y a caméra, il y a image. Ralphingindu, qui tombe à Pierre. Congo Promo. What a plus, what another boss life. Find out the best